grâce bomoi nanga ezitina esika mokili epimaki ngai bomoi nanga ezitina esika basengelaki te batalanga na nzela na ngolu nazwi kombo ezitina ye Alléluia. Batali ngai se na nzela na ngolu esengo ya ana se na nzela na ngolu ndoto na ngai elata nzoto lelo se na nzela ya ngolu ya tata na nga na méritaki to je n'ai pas fourni assez d'efforts je n'ai pas fourni assez d'efforts je n'ai pas fourni assez d'efforts, bien-aimés. Na bundi te. Ngolu na nzambende ya koluka ana kalambai. Ngolu na nzambende elatisa mwasi wazaki bolumbu bilamba. Ngolu na nzambende ekomisa ye madame kalambai. Ngolu na nzambende ekomisa docteur dans le Seigneur. Ngolu na nzambende ebenga ekomisa lelo évangéliste Anne Kalambai ngolu na nzambe nde changer identité comme ça mama tolo na se ezali kamba ngolu na yebisaka mutu moko cet après-midi bien-aimé atako batambala na batomija basangani lokola tour de Babel bien-aimé ba aussi sauter ba ko aussi sauter po yo za ya nzambe oza ya nzambe mutu abenga kiyo nzambe mutazana ba projet moko songolo pakala na yo ezaka nzambe nde mutako siliso mutamokilité bien-aimé ozo lela kolela te po ete Yesu Masi azana nzela ayoki kolela na yo. Église la gloire de Jésus-Christ organise vendredi 2/3/2018 de 22h à 5h du matin une veillée de prière de délivrance. Thème kolela na yo ezali kosila mbula oyo chez prophète Mbuku Ezekias Mbuku Kasongo na Sarcelles. Bien-aimé invité c'est Mama Tolo Nassé. Mama Tolo Nassé a invité et prophète Gloria Mola. Ils ont boutou moko boye. Pas comme tous les boutous bien-aimés. Nguya molimo mo santu na ebi ete kozala na biso. Po ete Bible ebi singelo besika mibale misatu basangani Yesu aza kati na bango. Bien-aimé kolela na yo ezosila mbulo yo. Soko yebi ndeko moko awumeli na maladi. Abeli solution ezate ndeko yo ba médecin ba kokite. Toza na mboka mundele o esika médecine eza évoluer. Mais maïele ya minganga bien aimé souka quand on a l'excellence médecin de médecins c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Kalambai, le Dieu de Mema. Aza toujours en action azosala bien aimé. Maladie nyonso peu importe combo moi o esali mbula o yango esali bien aimé memela ndeko wana sango yebisa ye na tali na réseaux sociaux na moni une servante de Dieu mama moko boye azoloba na part nzambe alobi ke ba o nyonso baza maladi e komi na suka o nganga kokite kise kokite Yesu Masi aza kisi kombo na Yesu ele kikisi Alléluia kombo na Yesu ele kikisi kombo na Yesu ele kikisi kombo nangu ya nyonso kombo ya lobiko kombo na Yesu ele kikisi Alléluia kombo na Yesu ele kikisi kombo na Yesu ele kikisi kombo nangu ya nyonso. Bien-aimés, n'oublions pas, on a rendez-vous à ne pas rater le 3e mois, le 2 mars, à 22h à 5h du matin. Veillée de prière
kolela na yo ezosila mbula oyo yo oyo ozotia na tembe na nzambe soki nzambe no azosala te soki nzambe no aza na esika moko asuki yaka na bengisi yo komeka nzambe akala mbai yaka komeka nzambe ya mema nzambe avanda kati nanga oyo abongolanga oyo akangolanga oyo alongolanga na débauche oyo alongolanga na nzela oyo na bande kosala n'importe quoi nzambe alongolanga kombo ya bête sauvage oyo alatisanga kombo ya l'agneau aza nzambe achangeaka aza elonga bien-aimé na invité yo pe invité butu wana eza butu ya miracle boya koyoka ba témoignage ya bato bazaki na ba mpese bato bazaki na ba malade ya nzoko bien aimé o ba vanda 8 ans ne va tambola ata bougera te mais na minute na mikolo kotanga nzambe amema nzambe akalambai atelemi asali bolamu na ye aza nzambe yebisa mokonzi apusana. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Kolo sembola loboko Nzamba lola sembola loboko Sembola loboko Nzamba lola sembola lo Bisoyo tozobenga yo Nzamba lola yo Bisoyo tozobenga yo Nzamba mema Binanga ya Alléluia, que Dieu vous bénisse. Le 2 mars, vendredi le 2 mars, à Sarcelles, que Dieu vous bénisse.